Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mida la Taylor pardonne asengi ezali 12 et stratégique. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando ti. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabong. Mida la Taylor asengi pardon. Azongisi pardon oyo utie payaba Karine wadezali 12 et stratégie 12 novelas et stratégie donc esengela ki bazongisa toujours ndengwana alors Mida la Taylor po ye mutu azali mutu oyo randonnette munene oyo mutu akoki kodute na ye te ye mutu asimbi rando ya maison mère ye mutu asimbi promotion ya maison mère na kati ya diaspora donc Mida la Taylor elengi bon aza vraiment elengi bien sûr ye alelanga mabe ngai nalela Karine mais ye alela nde ngai asala mabe te po aza mpe aza mpe elengi mais Mida la Taylor soki asali bongo ezali 12 stratégique po soki bolandi malamu na kati ya site na ye bokomona ba novelage nyonso ezali complet. Karine Mokonzi ye pe na kati ya page ne ba biloko mosusu ezali toujours kuna yango wana Mida la Taylor ayebi te Karine Mokonzi asengi pardon balimbisa ye mais na kati ya Facebook na ye aza na biloko oyo esengeli eza kaka ya kopopola elongwe te bafanatike ne baza kaka na biloko ya kopopola elongwe te bacharge baza na yango wana Mida la Taylor ye mpe ndenge aza wana akoki kolongola ata novelas moko te en tout cas mpa na nga naza d'accord Mida alongola te naza mpe d'accord Karine Mokonzi alongola te parce que nga nalingaka kaka rando même ata batiki ata basengani pardon pourvu que oyo eza wana ebanda kosala nga mwa bilei même soki nayoki nzembo ya Rafa mabanga misato ya suka esalaka mwa gu mbala moko mpe ekosala promotion ya bato na biso oyo bapupula po lelo oyo soki nani bapopola yo te en tout cas lela ba oyo tu bazopopula bango ba oyo tu baza kolobela bango même na bafamille na bango même na bamama na bango même na banoko na bango en tout cas fo bozala ya kosepela po bozofulama po bofulami po bozwi promotion moko oyo bato babebiselaka bango bambongo yango wana Mida la Taylor ye pe pardon na ezali stratégique 12 novelas épisode 12 te mais 12 oyo babetaka na kati ya maison mère po 12 batikela yango Mida la Taylor bango kuna bakoma eloba maître Ndija bacode 24 bacode ebelebele yango wana bazoutilize epai ya Gloire Hollande anti pardon pour vous comprendre vraiment que ezali tous stratégiques
oyo Midala Taylor abeti na Karine Mokonzi. Mais Karine Mokonzi yebisika azali asengi pardon stratégique to ndenge nini to eza bere. Non, Karine Mokonzi ntango asengi pardon parce que Karine Mokonzi adaptaka liboso nanu na makambo mama na ye alobi te, mais adaptaka na makambo oyo eza kosalama chaque année, chaque semaine, chaque mois. Donc Karine Mokonzi azali vraiment mayele ya kodapte na système. Soki asengi pardon parce que mama na ye alobi na ye, oui mama na ye abanda koloba na ye banda kala, mais soki asengi yango parce que asadapte na couleur ya sika. Bien sûr bato ebele balobi na ye po banda kala balobaka ne kaka, mais soki omoni andimi yango elakisi neti atie signature parce que amoni makambo ndenge ezokende. Mais côté ya Midala Taylor oyo aye ezali kaka stratégique 12. Donc bopatapata te parce que Midala Taylor atambolaka na rando na monoko. Pourquoi Midala Taylor alingaka nga? Parce que ayebi ke nga nalingaka rando. Alors ye aza randonnette monene. Yango wana Midala Taylor alingaka vraiment na motema moko. Bon, nayebi pe te soki alingaka nga na bolingo, mais alingaka nga. Yango wana nga mpe nalingaka ye parce que aza na rando na monoko. Soki asengi pardon na kati mpo na Karine Mokonzi, mais ntango bokolanda video bokoyoka ndenge akopupula ya Midala Taylor wawu. Même nga ntango asengi pardon nalobi te, même nalulaka Karine Mokonzi. Mais lelo fo nalala na baepisode ya Midala Taylor kobanda na novelas 1 tina 12 nalala nango natali nayoki nazwi pongi tina langi nango. Yango wana Midala Taylor oyo asengi eza pardon stratégique. En tout cas esalinga bien, surtout asengi pardon teke o atiki rando, o rando so eza ye te, o akomi kobongola motema. Non, moto abongola motema ya solosolo fasala rando. O rando eza parti ya bavi na biso, banda mokili banda tina suka ekozala bongo. Voire même bamisusu soki penza lifelo ezalaka ya solo, soki bakozala na lifelo misusu soki ya solo bakozala na paradis. Zala si kaka na paradis wana même tokozala na nzoto oyo te ya bomoto, même biloko ebele oyo tolobaka ekozala te, zala si ekokobimisa rando po motu moko tayebi ndenge ekozala. Po rando eza parti ya vi na biso. Rando ezali eloko oyo ekompaniaka biso. Rando ezali eloko oyo ebomisaka bavi na biso. Surtout rando oyoyo ya kozokisa motu te, ya koboma motu te, kaka ya maloba. En tout cas bien sûr balobaka maloba eza lokola munduki, eza lokola masasi, mais ezali kaka façon de parler parce que motu moko ta kokufa mpona maloba. Soki okufi cela veut dire ozalaki na likambo mosusu. Même moral ekiti, même ozwi tension, même ekitisi yo, même ematisi, ezali danger bokokufa te. Barando oyo kuta ezala sans internet bavoisin baswanaka banda bakota 10 ans ya koswana. Okomona mama ya kote kuna akoma koyoka motema pasi makufa te. En plus motema pasi yango esalaka kaka soki moto atelemi nsima na ye. Soki otelemi kaka longwa pembeni na ngai tala motema na ngai komosala pasi. Bon, Midala Taylor nakanisa na si nalobeli bino bocomprendre. Oya comprendre ke azonga kuna atala page ya Midala Taylor akomona biloko tu oba popola Karine Mokonzi, oba popola mama Charlotte oyo eza wana ezati lelo. Mama Charlotte pe ninga za wana, en tout cas yeza moto losambo a continuer kaka losambo parce que yende na mokola lelo yo azo représenter église a combat na niveau promotion. Po église esengaka pe promotion. Liboso ezalaki barando ya mama olangi, même ye azalaki kopopola to azalaki kopopola te, mais église ne bapopola ye azalaki viva. Yango wana omoni rando wana etambwisa lisusu kombo. Bamisusu balobi no na kosi, mais moto nyonso aza conscient
église wana pe ebanda kaka bande banda baloba mwasi moko asala église abotola bato ya bijou akabula boye wana babenga yango orando lelo bango baza te kombo mpe ekoki kokita église mpe kokokita me nzambe alalaka te satana nde alalaka me barandonnete soki misusu balali misusu balamuki balobi te mama Charlotte azali yango wana mida la telo apopola kitoko atiki wana mbala moko église ya komba peza komata na kombo ya nani ya mama Charlotte na ya kombo ya ye moko tata nzambe na ya mwana na ye Karine Mokonzi. Bon, mida la telo en tout cas félicitations na ndenge otiki ba video wana na ndenge olongoli yango te tika pende ezala wana bumisa yango vandisa yango bapartage yango po biso tosepela rambe continuaka mais entre-temps bosengi bapardon po tosepela Karine Mokonzi yo mpe kuna tika yango ere moko bopartage babiloko yango oyo bopopola mpona biso tosepela. Bon, napesi mbote na tantine Leli bokanza na kopesa tantine nani napesi mbote na litaka bokanza na koloba na nani napesi mbote na bachef du village bokanza na koloba na nani na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo lazana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longo lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.